Original. 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 Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas que je me suis dit tout à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo Balingiri Susuko, Tiabiso na makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non, Elingi Koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko.
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindeng Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Lors de ma précédente émission, Naebsagibino, raison pour laquelle le gouvernement ya Ilunga et Bimagité, donc mardi dernier, je ne vais plus m'interniser là-dessus, donc Batutu Bayebi, donc c'est que présent Nabiso, à la Gisi que Yemutu, Azali Mukontina Boka, Yemutu Azaro Kumbe la Masolo, Azwaki stylo rouge, marqueur rouge à barrer, ba combo Oyo à Monaki, Ezali indésirable, Nakati ya gouvernement Nabiso, ba combo Oyo, Ezali ba médiocre Oyo, peuple congolais, Alinkutu, Akomona Bango, Lissusute, donc Binomoro Boyebi, Bokoro Sepilate, na ba combo Mususu, na Batu Mususu. Oyo bazali batu moko ba nyokolaki biso pendant 18 ans bazonga lisu na pouvoir yango na bomone ke ezalaki reporter bato bazalaki na ba doute pe bato bazalaki pessimiste na pouvoir ya président de la République na biso ba monique président de la République mutu azosala masolo donc ezali reporter mais je pense que avant fin semaine oyo makambu ekozonga en ordre donc ba kombo ebele ya bato na ko tanga ba kombo to boyebi bango parce que bato musu ba bando kanisa ke président de la République Ayebi bato wana te président de la République ayebi mboka na biso ndenge banda depuis Kasavubu Mobutu Muze Tina Kanambe oyo donc mutu akobetele histoire mboka na biso azali te azali mutu te ka wita soki wapi azali mwana kin ayebi masolo ndenge ezalaki ayebi makambo nyonso tu ndenge ezalaki donc mutu akobetele kutu histoire azali te donc yango wana zwaki bokanisa te po bato mususu obinga na comprendre te bato mutu ba okanisa Félix Tshisekedi aza yuma ou bien Félix Tshisekedi aza noko akena makambo nye eko pesa bino ba crise cardiaque mena suka nango ebetaka potote et kendara bien bon mon ndenga mema kanamba silisa e mayele donc avec machine à voter ou pas to ken na élection fayulu ba bimi wana ba komi oh boy machinité na suka asaila ki machine donc président na biso nana ndimaki ame bango ti na suka ame bango contre mikti ayeko lia bango aboto bango pouvoir bokan ça jeter que motolokola donc kanambe yo boto le pouvoir akoma anéanti à communauté zoba siko acha liste baboya sala baboy donc boyeba que président de la République na mboka na biso azali moko na monde entier to mona na onte que pays moko za na deux présidents lobake ba congolais net bazara bato ba créativité na ndeka mabe ba créer mais boyeba que président de la République azali moko. Donc un bon nombre de personnes donc bazali ko comprendre politique au Félix Tshisekedi azo salate na makambu Félix Tshisekedi azo salate na mboka na biso na bakoya ko comprendre ngo après parce que ba misusu moni na classe bazalaka batu o ba comprendre mbala moko na bato ba comprendre malema yango na 5 minutes ezali wana ezali cours d'éducation civique et que l'embate na ko pesaka civisme na ba congolais pour ba comprendre makambu susu bazali ko comprendre ba monango netili c'est que Félix Antoine Tshisekedi grand stratège azali penda politicien solo à la question makambo ezo sala makale ezali ka ke Mobutu akei ezali ka ke Kasavubu akufi Mobutu aye donc Mobutu akimi Muza aye donc ozalaki na problème kutu te ke ya kosala gouvernement ya kosala makambo parce que mutu prédécesseur azali te mais oyo eza ba négociation moko donc soko za cardiaque okufa donc bo tika président na biso asala musala malamu donc bo moni ala gisi bino donc ce que ça y kanam parce que ba kaboli déjà que ba nombre ba ministère bon siko soko ekalaki ni eskalaki parce que à partir ba kombo président na biso alobi que oyo te na lingité donc kende ko bandela donc bozo mona ndenge makambo ezali makambo ya kosakana te président na biso boyeba nazo répéter bino donc biso tozolo ba poto yebi mutu anazali yuma te timba kosakana te mais akenaka makambo ne donc malembe boko mona ndenge akolia moko bakolia ma après tokotikala na biso tranquille na mboka na biso ye moko ayebika ko travailler na bato wana te mais siko stratégie ezate moya sala miracle ezate ezali kaka donc respect à constitution bino bo kansa donc Félix Tshisekedi penza soge a consi penza esprit ya la musique penza ko ya bo alongoli ati président alongoli ati premier ministre ye ati ba ministre ye moko donc bato wana penza football abwaki bango aseli masolo akosala ngo mais ezali kaka ko banga ya constitution et puis logique na ye
bamona te ke mboka ekoti na désordre yango wana kaka eza kaka bobangi kaka ya constitution parce que Félix akoya pe na suka bo bu allez premier ministre IDPS ba ministre tout ya IDPS ya cash muto akokota na kati azate nana ngo fiotola mbanga mais akosala ndenge wana te ekokota désordre na kati ya mboka bakomona ke non azokumbela makambo na ndenge logique te parce que ye alingi akumbela makambo vraiment na ndenge ya logique na ndenge ya bapays civilisé saka parce que ndenge ye mo azoloba ke bakomesana na yango bomoni ke bapoliticien tout bazalaki na prison babima bomoni ke donc liberté d'expression comme moto alingo manifester abimi na balabala ezalaki te bakokanga bino bomoni ke bamarche même baopposant bomoni même JT il y a RTNC comme bato azotala ngo sur télé le compte azotala ozomona ngo neti penza télévision otomona na poto neti TF1 net la 2 ozomona bazolo bakutu le musu kutu président à l'équipe kutu te mais bato musu ba l'équipe kwa kala kanambe yo lekisa ete il faut créer quelque loko il faut baba na kanda mo le musu 30 minutes information bazolo baka makambo kanambe mais ezali ndengi wana lisusu te bozomona makambo to ezolika mais bokansa te ke makambo oyo nyoso tout et beba pendant 18 ans président de la République Nabiso a aussi sango dans 7 mois. Eza malembe na kansi déjà bozomona boulot oyo esami na mboka Nabiso sans gouvernement, bomoni déjà que boulot oyo ezosala mais eleki kutu oyo kanamba sala pendant 18 ans. Donc bato belé bazali vraiment ko kotisa ba polémique bato belé baza trop excité. Donc bazali émotionné na makambo moko okoki kozala calme. Neti sikoyo donc tozomona ke l'aime sous discours ezoleka ba médiocre wana na makambo ebele bazoloba makambo ya autorité morale wana bandeko na boka malamu autorité morale wana so baloba bango ezali na cadre na bango ya ba FCC wana autorité morale na bango ezali kanambe neti premier ministre soki ilunga na discours na ye alobi ke a remercier donc autorité morale na bango ezali normal ezali autorité morale na bango mutachaki ye wana soki yete mais la commune le premier ministre te azo féliciter na cadre ya makambo na bango mais il a dit que soki azo féliciter azo la disake wana azali président mais non ça n'a rien à voir peuple docteur ça la calme et tranquille to banda ko analyser to kenda ka mbango te soki alobi autorité morale ezali makambo na bango ndenge babimisi makambo autorité morale ya masolo na bango oyo atandaka bango neti ba nyamazamba libanda bazoko autorité morale ezali neti tambwe mwamba soki alobi a féliciter autorité morale parce que soki atiaka ye candidat te angozala mokonzi ya sénat te yango wana omoni na suka ezali bazo féliciter ye na ndenge moko pe ya flatterie kaka balobaka kombo na ye mais ndenge eza wana sikoyo tokomi na démocratie bakotanga kombo eza likambo te mais sikoyo topesa devoir na kanambe soki bino bolobaka aza président asala réunion ya conseil de sécurité asala réunion ya haut commandement ou bien asala réunion ya conseil des ministres wana nde tondimi azali président mais bino nde bozopesa ye bavaleur donc bozala na bino calme bato wana bazali kotanga autorité morale na bango eza kanambe ya FCC na bango bazali koremercier soki ilunga lobi ndenge soki batiaki ye baproposaka ye te ango leka te donc bango tia moto mosusu yango wana flatterie na bango mpe na ndenge na bango baza koloba parce que biso soki bomona ke makambo change bozomona président na biso alingi baflatterie wana te grâce à l'impulsion du président de la République grâce donc à la vision du président de la République président na biso Antoine Félix Antoine Tshisekedi aza mwana poto baflatterie wana aza nango tina te donc boloba grâce à l'impulsion du président de la République donc na l'ère kanambe za makambo wana ezalaki omona lemsu mwasa bataki obota na maternité omona grâce au président de la République grâce au président de la République ya nini ye mutachaki zemi ou bien ye mutakena ko pousser na mwasi wana kuna na maternité donc po bomona kaka ke donc ba flatterie wana président na biso alingi yango te donc ozomona moto aobeta discours na ye atia kombo na atia kombo te ezali na tina moko te parce que azala makambo ba flatterie wana te makambo wana ezali makambo kala donc bozala calme batu bakomesana na yango bozala calme président na biso flatterie wana azali na tina na yango te wana ezali na lera kanambe soki bazoloba autorité morale ezali autorité morale na bango ya makambo na bango ya FCC elakisi te ke autorité morale bazokumisa moto azalaka te baokumisa président non président aza na tina bato wana bamédiocre bakumisa ye te okumisa te ye motu azali président et puis sikoyo nalingi koloba mpenza parce que bato ebele bazali kobenganga babenganga ebele mpona makambo ya douane tokendaka makambo moko parce que président na biso wana azali diaspora awita libanda ayebi ntango azotinda biloko na bamboka ndenge eza pasi mais nazali kolakisa bino botala bino moko différence ya baprix ya badouane okomona mpenza donc bapays mosusu kutu ya Maghreb eza pembeni na biso omona baprix na bango moke bapays mosusu eza pembeni na biso ozomona ezali donc badistance moko mais biso omona baprix na biso ezali multiplié par 3
na bato musu wana ezalaki baprix oyo bamédiocre batiaki yango mpo baliaka na bango mbongo nakasi bino mo bomona natieli bino tableau oyo batindelaki ngai na mama moko botala différence ya baprix ya douane ndenge ezali eza pasi na mawa na motema diaspora aza na po atinda babiloko ntango atindi biloko afuti awa ekomi suku na afuti donc bozala calme président na biso asilisa na bamakambo oyo tozali na chance ke président na biso azali mutu ya diaspora ayebi pasi ya makambo oyo bomoni ndenge alongolaki biso makambo ya bavisa awa batrakaseka bavisa bato boni barata bavion likolo akotisa ambassade kuna akolisi passeport ebungi azwi visa na retard akei te mais sikoyo ozwi kaka donc passeport na yo okei okoti na avion okozwa visa kuna soki okiti donc bozala calme makambo ya douane président na biso ayebi yango parce que azali moto ya diaspora ayebi ke bato ya diaspora il faut batombola makambo ya mboka na biso soki douane eza bien te tokotinda biloko ndenge nini donc na ndenge nayebisa bino bomoni liste oyo Premier ministre Ilunga Kendagi Nango et pas président de la République. Ayebaki déjà que président de la République a Kobo et Lango. Parce que ton président de la République a s'attendait déjà président de la République a Kobo. Mais hier Ilunga tellement babanga kanambe na bango wana après ça que ba proposition ba combo hier moya lobane ke egole ke zalité moya lobezata zali ko bango talaka vie wana age na ye. Kanambe soka kangia bengise na ki ngakata betie ba crochet na ba boli tu wana betara ba tu vie wana ko daye. Donc, vieux on a déjà mukolo donc azo bangana ye amemika albi mieux beaucoup toi président de la République yemoka boya kengana boy abandaki koyeba donc il s'attendait déjà que ba boya yango parce que amone déjà ba kombo na yemo pazana boyo mona vieux wana amuta logique donc yemo ko vieux na bozo mona zamuta logique mais tango azo sala na kanambe bozo mona kaka ezalaki bien te bon ba kombo na yeba ki koleka te donc ba meka eleki magie o ba moni peke donc président na biso yaya noko akoko lekisa ba masola buzo ba wana te alabi zonga kuna luka bato mususu baya awa bato ba ko lekaka jamais donc ayeba ki na ye mais abangi mieux vaut que tout président de la République aboa ki sango ke kana ke no epsa kanambe donc moni ba kombo kanambe soko azuye na makofi mais viens na kodaye donc bozala calme donc d'ici week-end oyo donc toyebi déjà que donc gouvernement ekobima parce que Bogota na ba image président de la République a convoqué Assemblée nationale en session extraordinaire. Je le disais également, l'actualité nationale, c'est aussi cette décision de l'Assemblée nationale portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande du président de la République. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 19 août au 7 septembre 2019. L'ordre du jour de la dite session extraordinaire comporte la validation des pouvoirs et l'audition du programme et investiture du gouvernement. Donc, nous avons une vidéo où nous avons déjà parce que ça lui buzz dans les réseaux sociaux. Nous avons quand même et puis nous avons comprendre à partir de la vidéo où nous avons comprendre que pourquoi mali boma ezaka volonté. Botala maman oyo donc maman oyo parce que zaka maman na ko le bébé maman oyo azaso qui ancienne DGS NEL accueilli na rendez-vous na ye kuna na maison Schengen azali na rendez-vous na ye rendez-vous ezali rendez-vous so ba ebisio 10h donc avant l'heure n'est pas l'heure après l'heure n'est pas l'heure akomi kuna akomi na retard ba yambiete ekomi nzambe na seka ekomi faute ya président de la République ata bino moko donc na makambo président de la République asali nini oye retard siko président de la République abenga bango na téléphone ba fongole le port ezali penza mawana passe na motema na kasi ko landa ki vidéo mais na tieli bino ngo susu bo landa bino moko mama o makabalo. Monsieur le Président Tshisekedi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bernadette Tokwaoulou Aena. Je me suis battue pour qu'il y ait un changement dans ce pays. La maison Schengen a été fermée et la maison Schengen a été réouverte. Je fais une demande de visa depuis 1 mois. J'ai mon interview. J'arrive avec 2 minutes de retard pour changer de l'argent et on refuse de me faire entrer. Monsieur Tshisekedi, Monsieur le Président, c'est ça le changement, c'est ça l'ordre que nous avons voulu. Nous n'avons pas besoin d'être ministre, nous n'avons pas besoin d'être PDG. Nous avons besoin de vivre dans notre pays avec dignité, être reconnu avec dignité. Alors vous allez dire à vos partenaires, vos ambassadeurs, que le Congolais veut le changement. Le Congolais veut la dignité. Et je ne veux pas que ces histoires se reproduisent encore.
donc bino moko bomoni ezali pasi na mawa na motema donc yo ba pesi au rendez-vous eux na retard donc c'est que qu'est-ce qu'il y a à voir na président de la République ba pesi au rendez-vous au yé na retard c'est que faut à président de la République à sali nini mama vraiment maman n'a un respect mingi na ba maman vraiment au solo lindeng moko on dirait donc na éviter ce que ça qui stress ndengo rendez-vous nous qui manquer mais comme mélange pas mieux surtout aux autres mélanger mieux surtout donc à partir vidéo penza na comprendre que liboma ezaka volonté so ngo comme liboma so za na volonté au comme liboma bomo na mero makabasali ezalaka vraiment ezalaka président de la République a qui ko conseiller na makambu ya buzo baté oyereta madame Ozalaki DG ya kametan bobo za na ba réunion coordination be bozo ke na ba rendez-vous yo bando comme na retard mais quand même pas sur rendez-vous ya ka l'air bon siko président de la République faut ya président de la République na makambu nini na lingi siko na ko sabino message ya patriote moko vraiment et marqué kinga makasi parce que na yebsa rabino bato balanda nga vraiment na libanda ya Europe ou bien na libanda ya bamboka oyo ba internet eza makasi donc neti na mboka na biso et kota kangai makasi donc nazali na compatriote moko donc ye azali base ya 5 minutes na katanga kombo na ye Pacheri Kalenga aselenga vidéo moko et selenga vraiment choquer et puis singa courage na bino na robomba on pona nga mote na partager ngo na bino bolanda quand même oyo Pacheri Kalenga alobi na kati ya katanga pour 5 minutes avec César Bana partout, bana monde entier. Bolandaka 5 minutes avec César Ngadi. Les grands prêtres Konzama solo na ndenge bosolo. Et pas le côté zalagate hein. Ce qui a lancé moi likambo eza bosolo. Tolanangoana les 5 minutes avec César Ngadi. Les grands prêtres ya solo. Kolona kacher moso sauter hein mi connecté banda tongo tipo quoi landa 5 minutes avec César Ngadi Kleboa original nandenga bosolo bino moko bolandi donc ezali penza esengo bato o yebite batala ka yoka ba yebi à partir ya ba émission na ba adopté net inde ko na bango to bazol ba mo ke za tricage donc à partir de vidéo et je là que ça pensa que tout le monde est d'accord donc une fois de plus merci beaucoup na Pacheri Kalenga na fidélité na 5 minutes les lots ozali vendredi donc 16 président de la République Nabiso Monique président de la République Nabiso a vraiment dans le vent en poupe donc président Nabiso Azali président Oyo donc dans le monde entier ce que nous avons sali likambo Azali kolingaka kake président Nabiso aya bamsu bazoka ça président azotambolani est-ce que président Nabiso azokende na ba visite d'ailleurs privé azoke na bana ne ba keso ki wapiko pako azoke na makambo mboka Azali président Sika donc azali kotambola parce que baza na besoin na ye et puis lelo awiti kolongwa na mboka na biso alongwe en tant que deuxième vice-président ya Union africaine accueilli pour assister na 39e sommet ya SADC parce que hier en tant que deuxième vice-président ya Union africaine donc dans 2 ans donc il y a comme président et puis session oyo ya Union africaine et comme na Kisasa donc accueilli pour na ko assister na 39e accueilli ko tambola te pour ba msusu baza ko yeba te ba komo ko loba makamka na polémique accueilli ko tambola te ba bengi ke to kanamba zoki pouvoir bando tambola te boyi pourquoi bando tambola te kanambe ayeba ko loba te kanamba zaki na problème d'expression akwa ko tambola be te yemo pa bando ko éviter ayeba ba limite na ye abane ko éviter abima ebele parce que to comme kuna interview moi ça les ate mama kamsusu otinga ba tuter makamsu yo moko mto folo ba kanambe tamba micro ya arolobama arolobana monogoni bocha dautia la oche la bino botala kaka botala ngo déjà za na générique botala kanambe tanga zo pouvoir ndenga banda ko loba bon muta bo penza arroage ndenga où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000 où son Excellence le président Mzee Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999,
donc bino mo bolandi de kanamba batoko loba ya on bomona kitanga toki pouvoir l'état ba l'accès ko lata l'état ba l'accès ko loba l'état ba l'accès ba manière malamu ya utaki na zamba donc bomona ki moya binoza mais président na biso déjà ça gentleman président na biso beta forme président na biso mwana ya opposant Félix Antoine Tshisekedi abanda makamuka président na biso a un problème d'expression ça zo ba français neti mai donc français ali langue maternelle pour naie donc siko il faut avoir contact na bato oyo amona ki na noté o ba yeba ke président na biso ye ba mona azo ba contact pour na boka azali ko tambola ne bandeli il faut tambola belé après akoyi ko calmer mais siko ne bandeli il faut atambola et belé azo ba contact donc Congola comme biloba beaucoup comparer na Kanamba il faut pas comparer l'incomparable Kanamba bando tambola te parce que ba la tate azali ki netima tirer moko boyi ayebola tate ayeboloba te akotambola ontolo bandeli président na biso azana biso ba lobela été azo ba yemo azo ba contact par rapport ya mboka na biso ba ke changement ezali et puis bango mutu bazo bengisa ye bazo de la président na biso azana moto akosakana te il faut akendaka partout donc siko nazali ko lakisa bino ba image ya départ ya président na biso lelo vendredi 16 donc à Longwaki na aéroport Njili accueilli na 39e sommet ya SADC ko ezali koleka na Dar es Salaam na Tanzanie botala na ba image ndenge alongwaki aéroport international ya Njili na avion oya sika bon eza sous jet ita avion peza ya Gaya o peza l'état sombaki paso ya Kanambe wana baby saki ngo na masolo président na biso akoyi kovana na biloko mo basalela déjà te na ndenga mape donc bolanda bino mo na ba image. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est deuxième vice-président de l'Union africaine en charge de l'Afrique centrale qui tient à la sécurité et à une paix durable sur les continents africains en général et dans la sous-région en particulier, gage de tout développement et de l'intégration régionale, a quitté Kinshasa vendredi 16 août 2019 sous les coups de 10h30 par l'aéroport international d'Njili pour Dar es Salaam en Tanzanie. Sur place, le chef de l'État congolais devra participer aux côtés de ses pairs de la sous-région au 39e sommet de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. A noter que la République démocratique du Congo, avec ses énormes richesses naturelles et ses potentialités énergétiques au cœur de l'Afrique, devra jouer en principe un rôle capital pour booster le développement de l'Afrique australe. Avant de s'envoler, le président de la République a été salué par quelques proches collaborateurs, tant civils que militaires, avec à la tête son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Signalons que c'est sa première participation officielle à une assemblée générale ordinaire de la SADC depuis son avènement à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Donc, Bino Moro Bomoni, départ, il y a président Nabiso accueilli parce que il faut attendre, en tant que deuxième vice-président, il y a l'Union africaine, il faut qu'il assister à 39e sommet, il y a SADC, donc en tant que deuxième vice-président, il y a l'Union africaine, donc accueilli, tourisme était accueilli pour Mboka Nabiso, accueilli pour représenter Mboka Nabiso. Si on a l'ingénieur Laxabino, vidéo moko vraiment na seplek na ngoza vraiment vidéo moko intéressante ya mutunangai Jean-Claude Wakanja donc na lingage danger na lelai mabelo actualité yé na découvrir bandaka donc yé elonga na miri aza hypocrite aza flatterie donc so ngolo bano merde et puis tant aloba makambo ya IDPS aloba makambo ya parti na biso aloba ngo sans flatterie ya ngona tant bato aloba oh César yo comme fanatique ya Félix Antoine Tshisekedi président kene no kana kisasa kende ko zo poste na pesa bino exemple est-ce que Wakanja Jean-Claude akenda kisasa azali ba makambo na ye alembi azali ko défendre parti na président de la République na musika ezaka te il faut OK na kisasa okoki kozala ba côté ozo défendre makambo oyo ezali po na parti na biso na mboka na biso nazali ko tiela bino bolanda Wakanja donc Jean-Claude Mutulangai l'homme actualité oyo alobi concernant makambo ya mboka na biso Kabuya kopesa nga poste te ba flatter bazali ebele bato ebele ba ko milengele balingi te koloba vérité mais lokola biso ba faucon tozo koloba vérité. Kabuya azalaki candidat na akoma député a échouaki. Lelo yo totala soki totali na balance. Bakoti ya président Fachi ekiti. Ekiti po na nini? Ekiti po IDPS akomi kokumisa kaka Kabila. IDPS azako sala azako kokumisa kaka alliance na ye na FCC.
ezali président Fachi mutu akoko ya kuna alongwa kuna te na ndenge ye mutu akoko ya kuna te abando ko expliquer batu ya IDPS ou bien peuple congolais te ezali sikoyo ba cadre ya IDPS musala ya na bango ezanini ya ko expliquer peuple congolais et pas nini tozako kene na ba alliance oyo nini président vision ya président ezani na alliance oyo et pas nini tozako kene na alliance oyo peuple congolais à comprendre azongi sa confiance et pas ya mokonzi ya mboka mais c'est le contraire tozako mona cadre ata moko te tozako mona muntu ata moko te oya azako expliquer omoni muntu oya kendeki na kan luka wana bomone bato ebele bazako landa ye babeti maboko pourquoi parce qu'il parle le langage du peuple soki yo ozako loba bato bavotaka mutu po anini otuni peuple bolingi nini o biso tolingi kaka eloko songolo pakala yo dirigeant yo cadre yo soki oza président yo soki nani landa voix ya peuple landa oyeloko oyo peuple balingi mais sikoyo ya au peuple congolais balingi te alliance ya FCC na cash mais sikoyo ya ba cadre ya IPS musala na bango nini musala na bango ezali ya ko expliquer tout le monde to mona ba séance moko ya misala ezoko salama bako matakuna na campus bako kwende ko expliquer parce que ba matinée politique toza ko mona mikolo ezani matinée politique nyonso ya kabo ezali kaka ke mutu atumbula FCCT mutu oya ko akoloba contraire ya alliance cash na FCC mutu na kokoma wate o Kabila azali partenaire na biso. Ce n'est pas ça. Batu balingi koyoka kombo ya Kabila te. Batu balingi koyoka kombo ya Kabila te. Yango wana ba cadre ya IDPS. Na tango tozako kende kokitaka. Tozako kende kokitaka. Binonde batu boko ko expliquer que IDPS eke ko sala alliance kuna pourquoi? IDPS ekoko kutana kuna pona nini? Ba liste bimi awa ya lukuta. Ono ministre de la défense Kabila Zoui. Oh boy na boye. Batu bakoki ko expliquer peuple congolais ezali ba cadre ya IDPS. Pour motiver peuple congolais, pour rassurer le peuple congolais, pour au moins batu nyonso tango président Fachi a kotaki na pouvoir 100% sauf un peu bandoki. Batu nyonso espoir, bazaya na espoir na président Fachi. Mais si koyo moins espoir e komi kobima, e komi kokende ndambu ndambu. Ezali pona nini? Pour batu ya ko expliquer peuple bazalité. Bino Moro Bolandi, donc j'en profite vraiment de l'occasion pour na repé ça. Merci mingi na Wakanja Jean-Claude na Landakayo parce que batu et belé netio il fallait batu netio bazale belé pour vraiment tout tel Mr Kamasolo. Donc vraiment Jean-Claude Wakanja l'homme actualité, on est ensemble donc continuer comme ça oyo vous allez ko sala ya ko sensibiliser donc banamboka parce que congolais a commis na makambuka ka comme to sali nanko mais toko lembaka bangote. Je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte dans cette émission Oyo pour na que 5 minutes tout le monde est d'accord pour na couper ça va félicitations na Mama Kalanga donc ce que les qui suko batu bazali ko réclamer mais Mama Kalanga ko le kaka tous les jours mais na promettre bino que après publication donc annonce ya gouvernement Mama Kalanga a rezonga pour ça là analyse ne Oyo vous allez ko c'est là donc Mama Kalanga bo ebitango azolo ba makambuzaka vécu na et puis aloba ngo vraiment avec franchise à Kosagate Mama Kalanga yangona batu bazala ko c'est là donc Mama Kalanga merci na ba passage non ndengi au les 45 minutes et puis à chaque fois soki na bengio o hésita kate wita ka Belgique au yaka vraiment pour na intérêt kaka yamboka donc une fois de plus merci mingi Mama Kalanga.
nalingi siko na lakisa bino botala kaka ke Fayulu kimotema mabe na ye na bana mike bayebi yango ezali pasi ezali sonia bana mike babetaka bale na bango na libanda kaka ndenge ezalaka kaka ntango tozokola babale ndenge baobeta donc masa na bango moko esprit mabe soki azwi bale apesaka pasi te donc bapesi ye sino Fayulu donc eza pasi na na motema na bana mike bacomprendre ke Fayulu ate esprit mabe esprit si ya basoro diongo aza chrétien te aza mpenza soro diongo botala bino moko image na kanisi mpe bamisu bamonango botala bana mike ndenge basinga me masa na bango esprit mabe oyo apesaka bapasi te donc esprit ya Fayulu botala bino moko na bilili Fayulu nena eka makana biso za mutema na be na pasi yango soki obeta bale aza mutema na be alinga kokata pasi te yango babenga ye Fayulu etikala mpe kaka Fayulu epa kata pasi te yango babengaki Fayulu ba mystique sikoyo aza te aza te akepa bango sawa donc bino moko botali commentaire ezate parce que bana mike bakotaka te mwana mike akoloba makambo moko yo mukolo okoyoka soni me ye alobi bomoni bino moko donc Fayulu bana mike bakoti ye na kati ya masolo na bango esprit mabe esprit soro diongo so tokomi na badivision mosusu entre biso na biso ezali Fayulu parce que soki Fayulu andimaki akatanaki dès le départ alobi ke non asangani na présent batombola mboka makambo tout elingo ozala te tribalisme ekoti donc division à cause ya Fayulu mais bako confondre bato nyonso tout oyo bazali na esprit mabe pour na présent na biso parce que présent na biso azali mwana nzambe avant na cette émission vraiment na lingi na recommander bino parce que ezali penza na habitude na biso te na africain en particulier aussi pe ba congolais totanga mingi ba livre te totanga penza ba livre te surtout les congolais au mona livre asuko tanga o kamuso o na tanga kwaku donc vraiment donc ba congolais tous habitude pe ya otanga et après na kasoko yebi mote o komina pembe yango na zo recommander bino botanga roman oyo ya Ogi Ibanga abimisi mikolo kombo na yango réalité du paradis donc azali mwana mboka donc abimisaka ba livre il faut tout ça maboko parce que soko akina makambo na bango na bato ba livre tout ya littérature au mona ba congolais bazate bekolo mususu bazo s'intéresser na yeme biso moko to yaka te to edaka ba ninga na biso so basali makambo to so besisa ba chinois ndenge ba centre daka donc biso to zate so ninga asali to so ko bouder livre ngo ogia ko komandeni yem tazaki na viva la musique mais non azaki na viva la musique yo ebi bongo ne Ogi Ibanga sala peda donc azana mayele azaki na viva la musique na cadre na viva la musique yo kasi ba tutu bazali na viva la musique papa na pemela papa mba bazaki bazo donc na pesi bino bo na recommander bino bo kende ko tanga roman oyo Ogi Ibanga abimisi na kanisi bozali komona ngo na tiela bino zongseli bino ngo bozali komona ngo na convertir bokende kotanga ngo po bochaye maboko quand même biso na biso bana mboka to s'entraider. Donc après recommandation oyo na sali bino po bokende kotanga roman ya ndeko na biso Ogi Ibanga oyo abimisi et que ça la bien na ye po na communauté na biso donc na komi siko presque à la fin ya émission na ngandeki na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Tobobi ki na suka avant na suka sa émission donc na sala ngo na suka ezali pona ko remercier fidélité ya batu oyo balandakanga base oyo ya 5 minutes eza éparpillé na mokili mobimba na pesaka ba salutation ba dédicace na batu nyoso tout oyo bakomelaka nga na ba misusu babengaka ngai donc na sala yango po na batu nyoso tout donc na bandaka boyebi na bandaka na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele donc ye azali député oyo il faut batu bazwa exemple pa na ye azali motema malamu azali penza po na peuple donc na keyi na lema po na kopesa mbote na pasteur Damas pasteur munene Damas azaka na lema abenginga apart aza pasteur mais atelemaka makambo mboka atikaka mboka na simate na kei siko na rota na Rotterdam po na kopesa Richard Poussa ba mbote belé donc merci à trop Richard Poussa pour la fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na kei sikoyo na kati ya Kolwezi kuna na katanga na etsaka bino ke bato balandanga na libande pe sanga penza donc courage makasi parce que ça évident na ba méga na bangwa mike mais bazolanda 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord na pesi mbote na Arsène Koudia mobali ya bienheureuse na Kolwezi donc Arsène Koudia ba mbote belé na mosi na yo bienheureuse na kati
ya Kolwezi. Donc na keisi ko na Rouen awa na France ko na kopesa patu nzila ba mbote belé. Donc merci pour na fidélité na o patu nzila. Na keyi na Tunisie boyebi kuna na Tunisie base ezali makasi na Tunisie mais nazo pesa spécialement mbote na Linda Pemba na Tunisie. Vraiment merci à trop oyo komela kinga na tanga kiango. Merci beaucoup na fidélité na boyebi ki toujours na kati ya Tunisie base ezali munene tout autour ya Guilain Massa vandisa masolo kuna na kati ya Tunisie. Donc il base ezala penza ba na télé bazo tala penza ebele. Donc Guilain Massa merci à trop dans juste ça la kana kati ya Tunisie pour na 5 minutes avec César Ngadi. Nazali ko pesa bien nga ya quartier grand chanteur, il y a un chanteur, il y a un président de la République et puis il y a une musique qui n'est pas congolais, mais pas comprendre en côté. Donc la musique qui n'est donc banda ba madiata, ba voix madiata et qui n'a donc zongue la partie à Vienne, on a Vienne comme on a Delvis El Salsero, donc grand chanteur. Donc il y a un chanteur, il y a un président de la République, soit à Betundu de Bourmon, à Batoua, à président de la République, un ministre. Donc avant de la rapper ma solo en boca, donc à rataka 5 minutes avec César Ngadi TV, on a Delvis El Salsero. Tato Zobenga na te mikolo, mais vieux, au Legaka na bureau, toko kutana. Na keisi ko na Genève pour na kopesa mbote na Titi mafuta moyo. Donc on a za cousine na va de la rapper 5 minutes, wana za obligé avant de la 5 minutes. Donc Titi moyo na kati à Genève ba mbote ebele na kosukisa na ba Congo kuna na Congo pour na kopesa mbote na dada moyo donc petit na ngai oyebi ki tozo zwana tozo benga ngo zo zwana te téléphone kuma penza saturation ya kosakanate. Donc na bosenité dada moyo na kati ya boma ba mbote ebele ko bosanate mama leki pe ba mbote na ye. Sur ce, je vous prends congé tout en vous remerciant de votre fidélité. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Je reste toujours friand de vos commentaires, de vos observations, suggestions. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. J'étais kanambe à Kobikate à rejoindre ma solo na mbutu tona dikosi abu pia to vandi tranquille na mboka na biso. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika o ebandako s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bah bazar na France a bazaka na Belgique, Allemagne, bah ebi bien, bato bakumba kami tuka. Ndeti en France, soko sombi mutuka no asika, bah binso maman na contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka ya nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire bah checker, ngo ba contrôler. Bah soki eza na anomalie, soki eza na problème moko. Bah ça la contrôle technique, ezali pour la sécurité na yo moko et conducteur. Eza pour la sécurité ya batu oyo, batambola na nzela ba piéton. Donc eza pour la sécurité ya environnement. Supposons que otambola pe na mutuka no bonaka ta autoroute pe omona pas mutuka pe katelan nilio. Donc problème pe ko zo. Alors contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans.
Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique à Yamutukanayo. Ce que ça dit contrôle technique à Mutukanayo. Et que, bah, monio na moi problème, soit M sous phare, ils ont un problème. Tout franc et tout logo mogo, ou ya ça là, contre-visite. Donc, c'est-à-dire, bah, zong sango li sous, bah, réparer en haut. Yangwana na s'inspira qui, nani wana. Comme un sociologue, na s'inspirer na moi technique wana. Et ça, na batte belé, bah, ça kolekana, na ba média, baza kolekana na TV na radio surtout na internet auti na ndako na la muki asokole longita ekamba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a ko conscientiser bino to zonga na nzela ozala pour Félix ozala contre Félix mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet au batang sabition sur la classe to ebi. Ceux qui peuvent éviter tout na bateau ba ebi. V César Nga Diazali a copé ko la kisayo comment créer une information. Au ko taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au leo ya kaka boudi ki boudi, au tel bat information lukuta, ba tout temps ba talaka en premier lieu ezakana ba victime. Mutatali mbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Eza loga médecin azui kisi ya mabe achubi batu ba kufa. Bato batika la nsima tant vérité goya mais vérité et goya na nsima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger, pour na ko redresser, pour na ko essayer ko conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistrer. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur kaso lingo défienga vient alors au défienga d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur à tricherté, yaka to sal nos missions. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors au monde qui est en oleki, peut-être que quand ça qui m'a kambolo bakoloba bien, mais M sous peut-être au bimi so to bitala o ezabo moni kende ko corriger au kozonga na norme contrôle technique et pour na bino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Clébois Original, contrôle technique désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Mote Bandeko, merci Ndemo Yaminga na Banda Kunabino. Demanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo nanga Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndeko Nabino, dans Naza na poto depuis Bamboula Ebele, dans Nalongwa Kisasa, na kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda na Longwa na Yapoto, Moussa Moussou na Salakate, na Zakaka, na Bopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, le banini, motema na biso, ezali pompe, et un muscle, et un kofi, motema mouton soit un kofi na ye. Si koyo, motema wana, moussala na moyanini, ko poussa, tindika makila ya propre na bamisisa minene na bartère. Diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler. Donc ce collier est sécrété et produire insuline pour équiter ça. AVC. AVC est un accident vasculaire cérébral. Bon, je vais expliquer bien la moukousé. A. Il y a des accidents où il y a à tout moment. Il y a brutal. Si que V est un vaisseau, le vaisseau est un artère. Ba veine au cerveau et puis c'est cérébral et tali makambo tali cerveau et tali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si que classifié en mode 2 les amis balé les AVC au babengi ischémique na AVC au babengi continue comme ça conseil quand on dit maman na bana ko lobana ngai na kitetena Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. Nana Bakisina Pondu. Kozala Zoto Malamu Edeki Loso Nyama Mbisi na Pondu. Merci.
Original.